Bonsoir Nabiso Balandi ya chaîne Nabino, la santé n'a pas de prix. To sepela ki lelo to memela bino recette moko o eza vraiment équilibré. Eza facile na kolamba. En tout cas, na lobaki na partager recette wana na bino selon ndenge to sololaki pona comment manger équilibré na vidéo oyo elekaki. Tolobaki na la santé n'a pas de prix, torobandaka ate koloba, mais torolakisa bino pe ndenge nini mwa ba recette mike o toza nango o eza vraiment équilibré. Tokomeka ko partager ba recette wana na bino po mutu na mutu pe ayeba ndenge nini akoki kolamba yango. Eza recette moko eza vraiment facile à préparer, ata ba papa bango moko pe bakoki kolamba yango. Ata mama azate, papa pe akoki kosala, do ezaka ayumela kutu te. Pona yango recette na biso ya lelo ezali épinard na soso. Soso tolobaki tokobanda plus ko utiliser ba partie o ya tolo. Po yango nde mutu ezaka vraiment healthy, po eza na ba mafuta te, ba poso te. Toko utiliser partie wana. Donc repas na biso ya lelo okoki kolia yango pe na pomme de terre ou bien okoki kolia yango pe na loso. En tout cas, tolanda biso nyonso na bokebi ndenge nini biloko na biso ekolambama. Pour la recette na biso ya lelo, tokozala na besoin ya nzungu na biso ndenge bomoni, tokozala na besoin ya épinard na biso. Nasi na sukoli yango pona mek musala ezala mwa easy, eza déjà osukoli yango bien, eza ba baby spinach. Toza na besoin ya soso ndenge na lobaki, soso na biso yango yo nasi na bongisaki yango. Toza na besoin ya tomate. Tomate na biso okosela ba fresh tomate ou bien ba tomate oyo ya nini ya tin, ya tube te o ya tin, po to préféra oyo na biloko olia po ezaka na mwa sauce nango. Toza na besoin ya matungulu na ai tokati déjà. Toza na besoin ya mungwa ndenge bozomona. Toza na besoin ya black pepper, tobenga yango poivre noir. Toza na besoin ya oregano oyo mwa muke muke tokotia na biloko na biso, nayebi kombo nango te na français. Toza na besoin ya bazo ndenge tolobi, na pona kolia vraiment équilibré ndenge tolobaki tokosalela huile na biso oyo ezali huile d'olive. Mais ndenge ka tolobaki en tout cas huile na biloko juste mukie, mungwa pe na biloko juste muke pona ko se garder vraiment na santé malamu. Sans plus tarder na koleka mbala moko na kotia nzungu na biso na moto. Huile na biso ndenge na lobaki tokotia juste muke, to na besoin ya vraiment ebele te. Ka muke wana ekoki. Tozela ezwa moto, bongo tobanda kosalela soso na biso. Mafuta na biso ezwi moto, tokotia bongo oyo eza soso na biso. Eza ekalinga makala muke ezwa.
bomoni bino moko ndenge bamatungulu na biso elembi, batomate na biso elembi. En tout cas bozomona sikoyo tobakisa mai. Tobakisa mai na biso eza pe mingi vraiment te. Ekoki alors tokotika yango na ébullition pona tocha 30 minutes. Après 30 minutes, tokozonga lisusu pona kobakisa bongo oyo etali épinard na biso. Ndenge nalobaki tokozonga après 30 minutes po mai na biso ekauka ekita. Bongo nsima tokotia bongo oyo eza épinard na biso. Pourquoi tokobakisa épinard na biso na suka? Tobakisaka épinard na biso na suka po toza na besoin et garder couleur nango ya vert. Couleur wana ya vert et puis épinard esengaka penza te enini elambama makasi po ekoperdre ba nutriments nango. Donc tokobakisaka épinard na biso. Pe tobakisa épinard na biso ndenge bomoni tokotika yango likolo. Mais tokomeka ko-enfoncer yango moke na kati ya nzungu ndambo kaka evandi na se. Donc biloko na biso ekovanda su juste 5 minutes po esangana kaka na soso na biso. Après repas na biso ekomi prêt. Donc tokotika yango su juste pona 5 minutes. Ndenge bomoni après 5 minutes biso tozongi. Donc biloko na biso yango yo ebeli. So ekolingi okausa yango makasi kaka yo, mais topréférera totika mwa supu mpona kolela yango na biloko oyo tolelaka. Bomoni épinard na biso egarde vert nango, donc eumeli te. Recette na biso oyo ya lelo tosuki awa. Tokolakisa bino ndenge nini tokopresente yango na sani. Tobakisa na suka ebimi vraiment vert ndenge ezali po épinard esengaka elemba mpenza makasi te, yango tobakisaka yango na suka. Nakosepela mingi bosepela na recette oyo azali na ba commentaire ya kotia atie, oyo pa azali na ba suggestion ya konini koloba atindeli biso, oyo pe amoni ki aza na ba recette mosusu oyo ekoede biso nyonso na population po tolanda ahésite te kotindela biso ba recette wana. Yango wana nakosepela bolia nanga elongo. Nakosouhaite biso nyonso ba bon appétit. Tokutani mbala ya sima na video ya sima. Bozala vraiment malamu. Merci pour na temps na bino. Bye bye.